po ndenge ya zo benga famille kuna bakende bazwa bakende kotala corps eza famille kuna te parce que le temps oye yali kuna siko toko soki 16e jour ye filo mutu ayebi nzoto ya mobali na ye ata badebisi elongi mais nzoto pas boye awozanga koyeba nzoto ya mobali na ye te e famille kuna sur place mutu moko akoyeba nzoto na ye aza te parce que ça fait 24 ans akenda Kinshasa te tomoneka mutu ndenge ayebi bango asalaki un mois le akendeki liboso na mikolo ntango aki asalaki a 2 semaines akufi bokomona elongi pas boye mais baparti ya nzoto ne boyebi yango susu te. Bandeko babulingo na banzi bino moko bouti koyoka ndenge ndeko ya Armand Tungulu auti koloba liboso ya kamera pe tozali kokamwa mingi ndenge nini bango bazali kondima meme ba information oyo ba combattant bazali koyela bango pona koloba ete nzoto ya ndeko Armand esili kobeba nyonso tu pe moyen ya koyeba yango eza te eloko etikali kaka bambuma ya nzoto ya mibali oyo ndenge babengi sokato maprokondo bango pe bazali kondima pe yango wana bazali korekomande ete ebongi malamu mama filo to mwasi na ye filo akende na Congo po ete yende moto akokende kotala nzoto ya mibali wana malamu atala grandeur nango pe atala ba dimension nango pe ameka ko vérifier bambuma na ye ndenge ezali yende moto ako confirmer yango po aloba ete ya solo oyo ezali mobali na ngai mais tozali kokamwa mingi ndenge nini bandeko ya Armand Tungulu bakoti na kati na lingomba ya bakuluna pona kondimaka babiloko nyonso bakomi koyebisaka bango neti mwana bana mike soki gouvernement congolais bayebi ete nzoto ya ndeko Armand ezalaki ya kobeba nyonso tu bakozala na intérêt moko te po baloba ete famille ya Armand bakende po ete bakende kotala nzoto wana nyonso tu ezali ba masolo ya lokuta botika kondimaka babindima na oyo bazali koyebisa bino boyeba ete tango leta na Congo bazali koloba ete famille ya Armand baya kotala nzoto bazali koloba yango pamba te po bayebi ete nzoto ya ndeko Armand ezali penza na ndenge ya bosolo pete ezali pe na tina te na ndenge ete bango bazali koloba tango nyonso ete babebisi nzoto nyonso tu me eloko oyo ezali komona na mwa malamu ezali kaka soka ya mibali pe maprokondo na ye pe ezali kosenga ete mama filo nde moto akoki kokende po ete na bambula ebele oyo ye asali ye nde moto akoki kopalpe yango kotala de gauche à droite pe kokita na se komatisa mwa moke kotala nyonso tu na bambuma po ete ye nde moto akokonfirme malamu yango ete tolobi ete wana ezali kaka bozoba po ete soki bino bozali koloba ete filo mwasi na ye akende na Congo po ete nzoto nyonso tu ebebi po ete akende kotala kaka nzoto na ye ya mibali donc koloba ete tango ye akokende na Kinshasa soki azongi awa akozongela biso nde na nzoto na ye ya mibali to akozonga na nzoto mobimba po ete bolobi ete nzoto wana mosusu ese bebi nyonso moye kuta kotala eza te me nzoto ya mibali ezali yango tozali koloba oyo nzoto ya ndenge nini yango ekoki kobeba baparti nyonso me etikala kaka nzoto ya mibali biso moko toyebi ndenge nzoto ya mibali ezali esika moko ezali misuni yango nde kutu nde ebandaka kobeba noki me ndenge nini bakende kokosa boye bango pe bazali kondima lokola bana mike pe bakomi koloba ete mafilo akende na Congo po ete yenda yebi nzoto ya mobali na ye bandeko babolingo toyebisa bino ete tango mosusu famille ya Armand Tungulu bazali koyeba te il faut toloba bosolo bolimbisa malgré bato bakoloba malgré bato bakosilika me biso tokotombola mongongo tokoloba po ete ba vérité mingi bato mosusu bazali kolinga kobomba yango me biso ebongi toloba bandeko babolingo boyebaka yango ete bandeko surtout ya famille Armand boyebaka yango ete botika nde koyoka biyoka po ete biyoka ekobanda komema bino kaka na pasi pe ekobanda komema bino na kati na lubwaku pe yango nde ekobanda kopesa solution te na makambo oyo bino bozali koluka bino bomona wapi moto nzoto na ebeba ebongo kaka parti ya mibali nde etikala kolongonu te to etikala na ndenge ya malamu ebeba te tozali koyeba te yango ye nzoto ya ndeko Armand yango ezalaki ndenge nini po ete tozali koyebisa bino bandeko boyebi bato boni oyo bazali kuna na salle de mort ya mama yembo oyo bazali bamibali ebele eske ye mwasi ya Armand Tungulu akobanda kotalaka ba nzoto ya mibali nyonso tu wana po aya koyeba ke wana ezali nzoto ya mibali na ye po ete bolobi ete moto yango azali koyebana te boyebi banzoto boni oyo ezali kuna na salle de mort ezali ya kobeba oyo bazali mibali
donc bolingi kaka bopesa ye devoir mpo ya bandaka akende kuna na Congo akende kotalanga banzoto nyonso ya mibali ti aya koyeba ete oyo ezali nzoto ya ndeko Arma bamakambo mosusu mpe moko bozalaka na makanisi botika kaka kondima ndimela bolobaka oyo nyonso bakoyebisa bino bozali kondima neti bazoba mpo na nini epuis bozali koloba yango mpe liboso ya kamera mais ezali mawa mpe pasi ata apesaki explication na ndenge ya kibukolo alobi ete non nzoto ya ndeko Arma mais ezali eloko moko ezali susu ya kobomana te mpo ete version wana esi ebimi bato bayebi yango ke mwasi ya Arma Tungulu alingi nde akende na Congo mpo ete akende kotala nde soka ya Arma Tungulu mpo ete eloko balobi etikali kaka ezali soka na ye mpe nzoto nyonso tu ebebi me tozali kokamwa mingi ndenge nini bakoki kopesa famille monene boye version ya likambo ya boye mpe bango bazwi bandimi yango mpe bazali kondima bamakambo nyonso to bato bazali koloba ezali pasi mpe mawa. Papa Roger napesi yo maloba. Mama Rosalie ezali pasi mpe mawa po ete komona ete bakombata oyo bazali komema kaka bato na bozoba pe bamakambo mosusu bazali koloba oyo moto ye moko kuta koki koraisonne ete likambo ezali bongo te me bazali kondima kaka tika bandima po ete bakomi nde na suka na bato yango oyo bakombata bazali komanipule bazali koyeba te eloko nini basala yango ete bazali kokende kokufa ngulungulu pe bango bazali kolia bambongo na nsima ya mokongo na bango. Toutaki koyebisa bino awa bandeko soki intérêt eza te na liwa ya Congolais awa na poto yebaka yango ete bakokunda yo pe moto akolobela yo azali te. Ndeko Jimmy ye moko mubenga kuna na Londres oyo akufi bomoni liwa na ye opposant congolais nini atelemi po aloba bakongolais nini bamarche po balobela bapolisi oyo babomaki ye bomoni bavandi kimia mpo na kotalisa bino ete ndeko tolobaka yango ntango nyonso oyaki koluka vi na yo salisa baboti na yo salisa bandeko na yo tika komikotisaka na kati ya lingomba ya bato oyo bazali koluka vi de gauche à droite oyo bakambaki Congo pendant na moment ya deuxième république bamoni lelo ete mokili baluki lelo bakomi koya kosangisaka bato mpo baloba nini tokende kobunda mpo na Congo kolakisaka bamakambo ya lokuta lelo bamisusu baza koya na histoire basoda ya Rwanda bakoti kote ya soki mboka nini yango na este kuna maintenant yango ayebi te ke basoda ya Rwanda na basoda ya Congo basali front commun po ete baatake babinemi nyonso oyo baza kosala bamakambo baviole banini na bakote ya este bomoni po tolakisa bino ete bango moko baopposant congolais bazali na bacontact na bato ya bamaimai banini bazali kopesa bango signale bosalaka bacrime kuna bosala boye po bango bazwaka bainformation koto balobaka n'importe quoi lokola basoldat ya Rwanda na ya Congo basali front commun bakomi koatake bato wana il fallait sikoyo awa milelo kota po ete kuna nde bato bazalaki ya mai o babande ko bunda bazalaki na contact na bango tout le temps abokende na village boy bosala sandruma boy bosala boy po ete bango bazwaka ba information kote nyonso tu wana yebani yango na to yebisi bino ete ba plan na bango nde ekomi kobima polele yango ete bamoni ete bakomi penza na suka moyen lisusu te yango wana ba peuple congolais tozali koyebisa bino tango tolobaka na bino bofungola misu bino moko bouti komona kaka babilan oyo topesi bino depuis babanda bakombatant oyo basoi-disant bakombata depuis babanda ti lelo bino moko bomoni babilan oyo topesi bino bilan mobimba ya malonge eza te oyo ke bakokotalisa ete baloba ete depuis bakombata babanda ti lelo tala plan moko bapesaka po ete lelo soki bazwi mboka bakosala bo rien kaka mwana mboka 6 millions de morts bafemme violée 25 000 tonnes ya baarme maître land afundi Kabila pe procureur akomeli ye alobi ete bakongolais basinye bapétition pe liwa ya Arma Tungulu oyo lelo bato bakomi kolobaloba biloko na bango kaka donc bato tala kaka bamakambo oyo totangeli bino wana yango nde ezali kaka bamakambo oyo basoi-disant bakombata batournaka kaka tout autour na yango
bongo ya tozali koyebisa bino bandeko congolais batu ya boyende oyo bozali kovisionne ke un jour bakokende bakambela biso Congo. Okomona batu mosusu na Londres kuna o général soki ngando o général crocodile okomona tala batongo ozokomona ka bilongi ya bamiyibi ba esco o sergent mokreke se mais bato boyende bino bozali koloba ke bopesa bango Congo mais on est kozala catastrophe. Wana ezali même na bapoto ya minda o Kabila tina Congo ekozala po bapikola yango bateka. Même na banzela o Kabila asali na Congo ekozala po ete bakende penza babebisa. Wana bazali bato kopesa confiance te, il faut toyeba eloko nini tozali ko ba peuple congolais to nyoka mi pendant 32 ans. Il faut toyeba eloko nini to koki kosala. Tala ndenge bazali kokosa famille munene boy. Ono ba babisi déjà nzoto ya mwana na bino. Ba msu bazako yakaka o bazako yak pona kokosa ka ba famille ya Arma Tungulu. O biso ba combattant to benga ki to sololi na mutu moko ya mama yemo. Mutu wana lobi kutu nzoto wana eza ya kobeba banini eloko etikali kaka bien eza ba partie ya mibali. En tout cas mutu o penza ko yako tala yango il faut za besoin spécialiste ya ebi mutu wana bien. Ale bango pe ba yoki bongo ya donc to moni kaka ke loko etikali kaka partie ya nzoto ya mibali il faut moi sina ya kende. Oka moi. Tala ndenge bakomi kosakana na batu tina niveau oyo. Et batu pe sans même pas raisonner baza ko ndima kaka neki bazoba. Oh, ezali mawa pe pasi. Moi écoute ko lobela ngo ezate po ete to ko mona penza ba congolais. Non. Congolais ko azali kaka mutu na ndenge ka baloba ye Congolais bossa na ka noki. Abosa na makambu noki mais ceux qui te lobi ete to yebisa bino total sabino ba makambu nini le kana deuxième république mingi bazali ko kanisaneti ezali ba histoire oyo tozali ko inventer nzoka ezali ba makambu oyo ya minene oyo biso to mona mama Rosalie na zongseli yo maloba po ete to sto lobeli likambo mingi mais batu oyo bazali kaka lokola batu moko mingi bazali ko rêver nanu mais mingi pe basi ba comprendre oyo ke basi ba mi bendi nzoto balingi lisusu kolanda babuzoba ya ba combattant oyo te po ba monete bazali ko mema bango na liwa sans même ba assurer ba sécurité na bango eloko moko ya malunga te bozali ko bimisa batu lelo na ba marche batu bazali ko kende ko sala ba marche bazali ko zo ba accident kuna mais bon tozali komona te esika ete ba combattant baza na assurance moko ete soki lelo ata mutu moko asali marche azui bien accident que assurance ya ba combattant wana et occupé mutu wana à 100%. Non tozali komona kaka soki mutu azui accident kaka accident na assurance na ye moko nde ezali kokipe mutu wana bomoni ndenge bazali kosakana na bino ezali pasi pe mawa mama Rosalie na zongseli yo maloba.